mbote na bino nyonso to yo boyebi kaka biso na cleboa.com tolingaka mingi makambo yo ezoleka tozala pe wana tolakisa bino po biso actualité nde elaka na ndako na biso awa na cleboa.com. Lelo tolalaki tolamukaki toyebaki que lelo nde ezaka mokolo ya troika, donc chaque lundi ezaka mokolo ya troika. Pourquoi troika? Na cadre que ya kobimisa budget ya semaine, mais ezaki sumaka makobimisa budget ya semaine te, et comment il y a des émissions omba potongo na ibite so yo yokaki yango. Na mika na tonga pika comme d'habitude ko kota ko réseaux sociaux quand to message na 6h déjà na kota kaka pour msana ko information actualité ndi to moni mama to koina lisangwa makasi ya munene to te so lisangwa mawa to benga ngo mawa to benga ngo esengo to yebati yango to so longo no tout au long ya flash show yo babi actualité ndi matata poino a démissionné. Est-ce que sango ya esengo to ya mawa Fredi Akimbi ezana bato mususu bako eosa bango pasi mais apena bato mususu pe basepeli mais to kabola ba part de choses au mapotongo moni excellence matata ponyo mapon oyo asali pe belé na Congo quand même. Il faut tous à la reconnaissance na peuple congolais, il faut tout que matata ponyo a memeli biso moi babiloko ya ebelé na kati ya mboka na biso oyo tozala ka lisusu na babisité la zone seda biso transco tozala ka lisusu na avion te yango wana air Congo et zongaki et train na bateau et en plus bamiyibi bazali ko yiba bateau ba futaka ba Jean Pierre voilà et loko wana pela misu ba kote ngo bisu ba ça ba WC ko bazala na ba 5 femmes, c'est ça 5 femmes aboko la bana na ba mitwa ba misu akufa na yali la mbongo mutu wana akoma na ba 5 femmes ba 3 femmes ba tonga ba immeuble même Fredi pona ba agent payeur et longwe ba agent payeur et longwe comme ko futa la banque. Donc bena mba poto la valeur ajoutée de la presse congolaise ba futur. OK bena Fredi Akimbi ba futur. O tonton bana de la nation ba futur. Vraiment lelo et le connaît longwa qui pe silaki parce que la carte mkimoyibi. Vraiment. Donc ça qui na ba rigueur moko un moto regretter parce que rigueur wana tu éviter ministre royal ko za nango. Ah, les camarades pe ngona mais excellence matata ponyo azaki vraiment la rigueur yé ezaki oyo biso tout oyebi ke l'air comme qui premier ministre yezaki musala diemo d'abord zo comme bureau na 5h musala bandi 6h du matin donc ba père wana moment ma papa na biso ma donc costume déjà 4h ça bonga maki 5h ke boulot 6h bandi musala donc moi rigueur ezaki moi place sur la main du côté ba faillite ya matata ponyo oh biso tout to bana pe ko kotala quoi matata ponyo ozaki premier ministre azwaki likanisi ya malamu ya ko longola ba Jean Pierre ba futa susu ezateke Fredi Akimbe afu futa net meje mimosa non ezaki su bongote komaki na banque mais eloko oyo banaki ko sala dégâts o mapotongo biso tuto yebi yo ozala tamsu na bandal mais ba comme on a yo ko bimata msu na barumbu parce que comment on bibi na barumbu ozana carte ya banque te mais okeka ko la carte d'identité na yo po ba futa yo kaza ko la ba longoli ba Jean Pierre na carte ya ba bureau na bango wana bani mais ba tie bango ba Jean Pierre ba ko na carte ba bureau ba banque ba futa mais soki ba bimisela bango ba carte ou ils ont ba carte bancaire ngombo na ke mbongo baso virer kaka nini yango wana place oyo ngai bande comme susu ba loba nga ki note faillite moko place wana ezala ki wana na ebite so yoko ba faillite mais faillite mususu ndenge za wana ezaki pe makambo pe ya mko matambongo dollar est commis les lots 12 500 Fredi lelo bande connaissance na ISS Université Mona Kinshasa a Ista ba tu ko kozwa ba makama a na Kinshasa ça maki avant-hier dû à augmentation en dollars et yinda ki mbutu na vie province ya Kinshasa ba étudiant ba silika ki ba ke futa mbongo ya minevane ba futa ba seki ba obligé bango to soit disant ba lobengo matata ponyo ya 12500 et ça qui pagaille neto ba étudiant sur ba hôpital ba zokaki pour des autres ba soda ba ye ça qui général quand il m'a quitté le terrain pour ba suspendre kutu
nani chef ya Ista le président Ista parce que azaki ko ça le mobo o ezaki non ko foufiler quoi parce que yo ko ça jamais ba foutera ba betite ba foutera na to ya banque parce que ce sont des étudiants ba foutera na to ya banque mais bon ba exiger bango ba foutera na to ya cité o ba benga to ya matata ponyo il y avait de soi-disant heureusement il y avait pas eu de mort ni puis les quatre changer il y a une maladie. Heureusement, il n'y avait pas eu de morts. Heureusement, il n'y avait pas eu de morts, mais il y avait des blessés graves. Oh, le lot de tous les hospitalisés. Vraiment, ça va bien au mot ça parce que parmi les faillites, il y a son excellence Matata Ponyo, ex-ministre Nabiso parce que ça comme ex-premier ministre. Ex-premier ministre déjà. A comme le rôle ministre premier ministre honoraire. Honoraire, voilà. Donc ça peut parmi les faillites. Donc le moins et plus coincé il y a mon coincement donc il y a aussi babi na kin awa pose ata moi 200 euros to 300 euros et comme biso difficile parce que mongo ezate na Kinshasa Brazzaville ko mo gagner biso donc mongo ezate na kin parce que il y a coincé qui mais quoi pas ko coincé il y a coincé mais les qui ba kangé ba milliards zo ba mongo ba faillite ngwa donc il y a coincé biso ba mongo na biso mo ba population ba impôt ya biso ba taxe ya biso mongo ya l'état mais il y a kuna ba kangé les ba milliards donc ça parmi ba faillite Freddy Akimbi et ça parmi ba faillite mais mboko na biso ka ndenge za batu mingi ba lobaka na bango et pas na biso za rumeur to benga ngo rumeur mais suka et ya ko tomber juste au ma potongo l'air batu bazo lobake Matata Ponyo c'est vrai il faki a tika primature mais azokende banque na yebite est-ce que et à la rumeur tout ils ont déjà plan moko planifié batika biso pardon olu ma primature que les banques on peut kufa tout ça ni pour donner na nini na étant que nani primature pamba to lizo kufa to ba kufa déjà auto yebi ba hôtel ba fin fond il y a ba petit peuple ba na kaluka maloué ka bandeko na que j'ai salué à passant biso to bunda na ma misana biso ba bunda bazo se retrouver des papa oyo ozali na kisenso yo pese mbongo akezwa mbongo akebima na monga fula ba biso akena makolo pour que résultat même sous 15 000 francs congolais kaka ya salaire on a fin oui oui que bato ba risque il y avait bam sous crise tension salier sous place azaki bam sous moi papa mo na butani la lingala facile ba kin makambo total la o papa mo koyaki na taxi akoyi a seka ki mayami la kufi so ko tlandi au fond au monde appelle sous ça ba base marambwana akena na mongo ne droit na ye vraiment ce côté là vraiment ba bouler ma bédo so ki ezaki tant nécessaire ami tay koki o ye moko personnellement balongo li été Freddy obi ko démissionner tout le monde les en français surtout tu on a lingala mutu ye moko azimbano ya kolongwa tam sous ces pour toujours la muka na quelques jours à premier ministre azobima comme président il faut ba si bombo ni vendre ça premier ministre mona atalika ke note mbo ça comme ça ministre exact tenabi le rôle la gouvernement du Nyozobima to bana na premier ministre ya talia bi nga degré oyo nazaki na rigueur bano respecter nga sigoyo babimisa abo humiliation en quelque sorte na mitika na mi débarrasser mais ye moko pe ayebi moni mutu e Freddy ozali na clip boni nga tozana nga nutu na clip wabo yo mo se rendre compte que je travaille pas voilà au se rendre compte que non na ça ma bé ou bien allo 001 izandeni Freddy Akimbi cordon nga recréer le mot que non mikolo na ba mise la disponibilité moko boy na créer na kaka pour se fallait pour pas créer qui peut y on a dans un projet né d'ailleurs que l'orchestre na yi donc c'est un peu ça donc ce qui a vu mbano parce que aye bien mon conscience na yi que non il y a une faillite quelque part vraiment Mahamango petit à petit toujours kende to komana na suka mais bien abiso poza to ka ko informer bino to ba to wana pe to mekipe ko sa moi analyse muke na place wana poto ba ke Matata Ponyo azaki pe papa na biso azaki pe papa na biso papa ko linga peka ate ba lo ba noka malam si ba lo ba noka malam oye ba mabe na hotel nga ba lo ba na yo malam ba lo ba no pe mabe comme ça oye ba ndenge nini ko sala tamsu malam dilo nga pa na sepelera na non c'est pas ex premier ministre na biso ezaki rigueur na ye marqué ezaki un peu côté mot positif pe ezaki et côté négatif pe ezaki mais
ministre azoya musala 5 heures du matin parce que ngana za na garde du corps ni moto sola on est bien mon attend kombo na ezati Freddy alongwa 4 heures na ndako na ye ba vie wana ba garde du corps na bango mo boya ke ba si ba lembi ba letaka ba tiaka mutu boye ba tunanga bato yebi pété soki alalaka po asisa 4 heures a matina jeep na ye akomaka 5 heures ba 44 ba 5 heures moins ada na bureau donc yo saka dana matata pono yeba ke non ngane na glaina madame na ngabo na mbetu il faut déjà 3 ans na mila mukila donc après ça exemple moko oyo soki batu nyonso ba chef ya misala ba compagnie o tout le président de la république o bato ba DG ya ba banque ba compagnie soki bazana ba iloko wana bazango na mutu na ebité même pe ndenge ya longo wana place ko kende na ndibité ka ko échouer on limite ya échouer mais au moins potongo tout me rappelle sous ça moi analyse muké à côté quelques jours premier ministre il y a transition d'union des bazo ba gouvernement d'union ezobima premier ministre wana susu ya kobima wana déjà ba rumeur reconnu déjà ko tato oui pas il la place moi likabo oui pas ibo Vital Kamerhe oui pas ibo Félix Tshisekedi oui pas ibo Mokonda Bonza voilà azana Azaki à l'époque à Mobutu Azaki conseiller à sécurité et à communication et à Mobutu c'est donc le feu Mobutu quoi donc Mokonda Bonza Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe na bisusu pe baza wana kaka bango pe bazolinga pe bango pe kaka bazala Gabriel Moki ape alobaki yepe faza la premier ministre place moko bato ebele bon siko tozoyeba te epai boye boboye dialogue epai boye bokomoye la place siko tozoyeba te bolingo tya population côté nini omoni nga pela na analyse na nga Freddy Akimbe na ndenge na nga za sa na nga chiki moi na sens nini na pe mona mboka sona tya pe mi na zo lo babu pe na za pe parmi mona mboka Freddy Akimbe soto bi bato baboya ki dialogue bakomusinga na bazo ya susu babu ebonga wana moite kezana ba aventure kasi yango siko balimba tya population wapi kezana ba aventure donc moi nga na part na nga bamba tya ba Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe andimaki de place andimaki dialogue aboki makila bana ba pepe congolais etanga depuis kala aboyaki pa côté da dialogue ba fingi bato posé ba fingi mais suka ka côté pe asisi oti na suka misupe bazena kati ba bimi mais azaki tina suka ba bengaki ko tout traite au monde azala ka la majorité ngapo na ngai moi je pense bien que mutu alinga makile mpo congolais tangate ne mutu na posa na ye to da posa pa mutu za posa biso ba petit peuple o ba omba oyo to za na envie to za la bonne santé to tanga makat balamu to sala malamu na bana na biso po biso donc na ba poto ti bana na ba 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 poto biso bana na biso na Kinshasa ozomona c'est ça les peuples vivre to za to ta mona mutu o azana souci ya mboka azana souci ya peuple congolais makile tangati o mona to tsoko lié na obiete mais so za no vie o bunda bundu ozwa kaka po nzamba za likolo mais mutu azo sika ka bino bokufa a dirige peuple na banai na bana na banoko na mwasi na bana yana société donc ngapo na nga j'aimerais bien Vital Kamerhe parce que c'est lui o azaki azobundi na biso azobunda na biso parce que depuis kala azaka déjà lobane wana na nga mona pona nga a changer ni malobate wana omba potongo aza vraiment clair d'après mais au moni vidéo là bozotala yango ngape na olinga pe na ndenge na bino pe susu eza lokola ka ndenge mikolo ne la bouche autorisation zo salade sikoyo bomenga na ko sa pe analyse entre matata nani Mokonda Bonza Etienne nani Félix Tshisekedi Vital Kamerhe bino sikoyo population peuple congolais bopuni nani boto posoni ba finga ngai ngai te mais bato opposition ba fingo poni ke pona pesi opinion pesi te mais eza non eza opinion na yo omoni moni ndenge pour moi eza ke bangade tout bomba vérité moni vérité pe ezalaka bien te vérité ça bien net nga boye na fandaka na bato ya majorité na fandaka na bato ya opposition ngai ezaka na sala musaka na ngai omba potongo parle bi mabete pour l'air ba bengi bino boya
tofanda tosolola bosali minene rien esimba te boye là biso tolobaka bango balingaka te siko lelo kaka primature ya pamba yango wana bokomowela bokomowelela ezalaka te ndeko eleze panza teke kuna na Paris fandisa bango lobela bango po bakomi kowelela kaka bango moko bokomowela nini seke bokomota ba intérêt na bino batala kada intérêt na bon Fredi wana de yeba na batala intérêt na bon peuple congolais ko bakocha wa biso sko nyango tolo baté to travailler na mutu oyo azana souci ya peuple so za souci ya peuple congolais to zana beteka bo bomba ba poche na yo bo na ko démissionner ka bo moko boké parce que oyo akosala mpo nzambe mpe azali bomonaka teke leta azali me nzambe mpe azali juste ti atala mpe bapasi ya bana ti oyebi bato bakufa le 19 batika bana na bango ti lelo batika baorphelin de père et de mère ti lelo bamisu bakati baklasse bamisu nya bona miso batika bainfirme bamisu bana mama emo ti lelo moto afuta bango ata facture aza te mais la vie continue. Président Tshisekedi monsieur Tshisekedi azali président Kabila azali Matata Ponyo azali donc batu tout wana ba opposant na majorité bazali moto ke biso batu okufa ko ke na oti wapi vraiment Fredi toke na oti wapi parce que toza na posa nini bato bana poto bana na bozo landa biso awa na kin bino bomona ba arrêter biso va abino bova ngoti donc ça ba arrêter biso oyo ona mungi na tongo bo ozanga ta 100 francs de biso biso ngabo bomona nga bien même de nga biso biso za ne loti to loba parce que to éduquer masse to loba pe poto loba nini to luka voisin moyen ni de sortir dans les cambo to anango ko lobe belé ko ganga bien si c'est bien bon solution des akaka na dialogue bovandi to solo to bi compromis neni so bato ba bogi dialogue mona milo ka bazuka na ba okala na kata dialogue parce que ba mi to ko na ba ovanda ba luka siko ko vanda des anis zaka ko dialoguer voilà bazuka tout kwa dialogue so luka nani oyo to cha premier ministre bino bolobi ndeni ezaka na kata dialogue ezaka ko dialoguer on revient au même au moniteur ba sena bango lo mote Fredi bongo sikoyo o mba potongo soki sikoyo ba che na primature neti mutu moko boye ya opposition oyo baboya ki kota dialogue bati neti premier ministre biki degré to sekaye vraiment ben oui to sekayo tala Congo ezaya bisonyo surtout Congo ezaya bisonyo surtout Fatou Bota na Bukavu pardon Fatou Bota na Brazzaville na Gabon na Mali na bamboka ebele menza ba poni biso Congo poani po yebi pourquoi alors mutu nyonso na Congo azala na bénéfice na mo parti na mukie pe force à se réjouir nango yaka notre que ba kotika batu non c'est pas ça hein oh ndio monsieur bisa bakanda Fredi Zemba mama kilima mama Mike bakaka ndenge omba potonga lobakana Fredi photo les vipères ndenge lobaka voilà omba potongo analyse déjà tout ce sali tout ce comprendre mais to sengi kaka na population nyon surtout diaspora partout bozali entre le 3 oyo bazo proposé ezali Vital Kamerhe Mokonda Bonza Félix Tshisekedi bopesa pe bavi na bino klebo yango wana bopesi kaka oyo soko lingi na oke no Kamerhe che Kamerhe so lingi Mokonda Bonza oche Mokonda so lingi Félix Tshisekedi oche Félix Tshisekedi biso dozana kaka pona kopesa bino ka information oyo biso donga to sala lelo ezaka ke poto informer bino ke Matata Ponyo a démissionné tika nini dépôt nae a démission to yebi pe ba savoir faire nae o mapoto poto sisa o lobani pour ça na senga merci na bandeko nyonso bana poto baza partout bazolanda biso ezaka juste analyse par rapport à l'actualité to la mokili on atongo soki to tie micro bo pomboka ya bien soki to loba bo pomboka ya bien soki ba mbumbu to sala musala buiti yango to lingika to sala kimia muto pesa avini ndenge Fredi Kimba otoloba ngala lobi ya ngai ça n'engage que moi yo pour lobi ya yo Fredi pa loba ye na kuzu ba bomona ka kombo ni moko wana ya kombo mususu bo comprendre mais ngala lobi na nga parce que ngala linga nga vérité merci na bato so zaki belé bolanda ki biso merci na 001 de la nation Toto Mbanda ba lobi site kitoko o édifier kabino pardon et pesa no ba actualité ezaka site moko o ba fi ya bien bazalaka www.clebois.com merci na Maëmeline Nzemba Mama Likelimba ya Mike Bokanga
Posa Moko, Yamami Milinzimba, Freddy Photo le Vipère, mon vieux, merci beaucoup et un grand merci à Sylvain Mungenga, Mobala Pembe, Ambongo, Makasi, na Londres, wana, merci beaucoup Nayo, et pardon, place aux amis, ya Sylvain Mungenga, merci na Rachel Mungenga, Motema ya Papa Feli, Bongi, Voulouzi, merci beaucoup Freddy Akimbe. Merci beaucoup na Jackie Watuka, donc Jackie Watuka na Birngamine, Bergaminga, Jackie Watuka, donc merci Nayo, pourquoi pas aussi na Merlin Baouvé Nangai, na Yope Moussousou, Gilles Vassimba, l'infinitif, Papika Bakirikou, les boss, Ouli Moucheni, Code mondial, Code Lamboka, Yarana Onakin. Pour Makambo, il y a comme qui ne va pas démissionner, Tomi Goluka premier ministre, au moins la paix boitam sur Yope Peso, Yepa et Simbipe. Il y a où les a dégâts. Il y a où ça au ministre d'habiter, n'habiter. Bah j'ai Fungwama. J'ai bena et Fungwama ya Willy. Voilà, j'ai Fungwama. Merci à toi aussi Patricia Vediaka. Donc Patricia Vediaka, ça veut dire Yonde Kalaming était ma solo, Izole Kakitoko, et à toi aussi Trésor Maloulou na Anvers. Kovo Akimbe VVKK l'international, c'est-à-dire Fana Nakbene Nayo pour Fana déjà Nakbene Nayo, Loveline Crémé, Code secret, et Lina Luanga déjà na Inde. Kalaming était au les Kaba Dubaï, et les Kamwa Mingi. Et à toi aussi, Oumba Potongo, na Patrick Montona Njambe, pour ne péter sur na Paula Schengen, Maman la Prince. Na bosani Freddy. Kovo Kanka, moi c'est na biso to balana mbongo. Moi c'est na biso supporter biso na nyonso. Tout ke nzela, nzela mulai. Kovo Kaka, bakanga mabilobela bango miki wana. Ilo ezati uzara ao. Uzara ao. Ndeka lobby. Merci à l'équipe, il y a www.clebois.com, c'est-à-dire boutboutalara équipe voilà, c'est-à-dire non Kaboula, na bandi côté Mibali, Ezabongo de la nation Tonton Banda, l'homme invisible, Papi Guéné, Freddy Akimbe, Boutaba Chéri, donc Omos, Herman Amporio et Patrick Montona Njambe. Sur le côté bassi, là où mon moto ba benga bongo, Meje Mimosa, pardon, Meje Mimosa Oyo, Aza identique na Pichu, Mangaya, pourquoi pas sous-souper na Yvette Kalombo. L'air au rosoir, au choco, au bambi, wana, au mapotongo, la valeur ajoutée, et celle maman au café au lait. Dans la biso, siko na Clebois. Ça dit, et ça la bien. Biso na bino tukutani na Elandi. Bye.